record historique fait autour ça là, na week-end oyo. Pour la première fois dans concours en musique dans le monde, va interpréter 4 chansons artistes. Et ça les na best of best il y a 2026 na RDC na Kinshasa, va interpréter 4 titres à faire rigola. Ba yembi c'est l'amour à faire rigola, ba yembi amour illusoire, ba yembi seconde chance, ba yembi regarde-moi. Vraiment na wenge à terre respecté. Vraiment na wenge à son parabolte. Yaro moni fait ba combattre mais ballon arrêté. Moi ça va dans l'esprit wenge le dernier fils. Héritier lelo pour ça na yo c'est là chaque jour au rêvera la vie. Nous comment porter parole les musiciens sont comment utiliser yo na vie jaloux pour augmenter respect na papa fait. Pour na ma promettre qu'on featuring et que tu as l'humain numéro 0 sur hérité ko beta kali sur le solo ya wengete na monoko na yo. Pour moi na wenge jamais so pas boule. Hérité humain sans esprit non na mon até featuring ba prometteur de personne biloba loba ko finga distraction hérité tangala musicien nini asala featuring na garçon na bandal oyo musique ne simba kenda liboso au contraire nuire carrière bato on se pose des questions de début à carrière dans lelo hérité ko tepa hérité quand on a la vraie humain son azara yo mais ouais la solution a été pour ouais bagarre le vers ferry a monter à utiliser yo même un garçon na bandal ba mon que ferry il est puissant et on va ça la union à côté de la distraction bon on sera pas parfait ndeko ko utiliser ko ça la clash ba pic contre papa va faire héritier au moins muto na wenge azo espace de bakatei et bango en 15 jours a olinga ba na wenge faire le bango ke ba sa loger total yo le seul effort on comprendre muto yo ko pencher na apeso makamo na lisolo wenge po faire ce wenge men faire c'est la rumba faire tchacho faire ndomolo dans la style de critique congolaise faire muta maîtrisant muta la secret na nous sota le no finisa lisolo wenge Robino Malandangulu, on aussi mis sur ma téléphone, Robino bureau, et on mis bureau. Il y a mission à bandal. Pour mettre un featuring. Sopi boule, sans esprit. Donc, Tembenayo, ils sont là dans un mobile. Côté Moussou Tembe Salati, pour nous foutre mais la featuring. Ko bete ka lisu sur le solo wengena mona volonté bosana bo bete ba solo ya basangana na bino bosala basangisa na bino na ya bino ba yuma bazo utiliser bino pour combattre fait on dit fait go timu ki le kufa ils ont mis congolais mokoté a olo a fait parce que fait c'est un don zama pona ineye zama pas moi une belle voix zama pesa ba seka rumba pa na ye d'abord mata bokita bolonga na bino yete yemo mission collaborer album simbité ndako linga featuring ya bino simba po cha monoko ke boyemba gina ye yo buto pesi makam bona lointe
Les gens comprennent que héritier, ça cherche moi manipuler gars. On va manipuler dans le yenge au Katanzali na stade, parce qu'on manipuler le yenge au bête Zénith. Est-ce que ça va fan? Aux gens on pouvoir la télévision, on pouvoir la kermesse, et ma fête. Il faut beaucoup travailler. On convainc que tu as la confiance. Eh, maman n'a pas jeune talent. Aussi, ils ont sonné moko. Kolobano soute. Non, mais allez, là. Biso ba golo. Tu veux que benga au bureau. Il y a garçon à bandal. Porte-parole garçon à bandal. Sans esprit. Sopiwa. Na bino so disant. Bah esprit moi na te ba fanatique na. On dit on a sopi bino boule. Kulenga. Fitiring. Ba motine au manka respect. Ça analyse la carrière na yo. Nous pendant na leonde komi. Au moins que tout ça ici m'a souté. Pour nous toucher point va toucher raté. Faire la romane d'état moussielou. 4 chansons wana et titre ba ki fera ba sali record ou sali matin na monde et fait regola lelo a commis le quoi Kofi parce que Kofi lo midi na 2002 na l'album Frakata na Kora Award a misaka 4 récompenses il est lo fait regola na Kofi baza des identités des légendes des icônes ya musique congolaise Kofi a 4 Kora Award na soirée moko fait rigolo ba interpréter 4 titres na soirée moko ya concours en musique ya best of best ya Vodacom na RDC alors tant bozo boya faire bozo boya musique congolaise lorsque bozo négliger faire bozo négliger la rumba congolaise parce que lelo bon mona ki musique ba wesh ndelo kwa musique faire bisa bino kino rumba eza musique ba responsable je fais la rumba pona ko honorer mémoire ya bakulutu basala bomona fere mabi lona best of best ba jeune ba yimbi 4 nzembo ya fere na soirée moko et salemana on te na concours en musique na monde ba yimba 4 chansons ya artiste moko bo o yimbi amour l'histoire o yimbi c'est l'amour o yimbi regarde-moi o yimbi seconde chance en tout cas bino ba oyo bozo boya fere lelo bo tikala na soni Koboya faire na musique congolaise, eza koboya musique congolaise. On néglige faire gola, on néglige la rumba. Si vous voulez comprendre rumba, banda ko banzembo affaire. Rumba eza biloko benga prophétie. Na lingala benga malaka. Eza biloko artiste ko yemba lelo. Mais au fur et à mesure, quand ils ont coulé, on peut comprendre musique wana. C'est ce qui est la musique de faire. Musique à faire gola courte joie. Eza musique à long terme. Il faut zana mayele pour que un message à pesi au décortiquer ango. Okoyoka nzembo affaire bimalelo ko comprendre ango lelo lete. Zwa temps ou bana koyoka ngondo ko comprendre message zana kate. Raison pour laquelle ba interpréter 4 chansons à faire gola na soirée moko. Parce que ba chef d'œuvre wana regarde-moi bimana 2020. Amour illusoire bimana 2025. Seconde chance en 2023. C'est l'amour bimi awa en 2026. 4 ans, 4 chansons. Il va interpréter tout na soirée moko. C'est ce qui prouve la force, na capacité artistique, na orchestration, na contenu musical faire azanango. Oko négliger faire gola c'est bien mais ko sala loko faire et puis ça mele motonyo sauter. Faire amimi le musique na biso likolo. Raison pour laquelle bah jeune bazo préférer mingi ba interpréter faire parce que à travers faire bah vous avez connaissance musicale oyo bazo nanté parce que na chanson moko faire ça na plusieurs manières à imbaka comme modèle moko te na chanson moko il viendra avec plusieurs manières à yemba chanson a imbaka makasi te imbaka na douceur a imbaka pe na tolo te ma imbaka na libumu des fois bo yemba na libumu bo yemba na tolo mais a imbika na gorge faire to monier a na kolwezi a présenter les biso Deborah
surnommé Mama Wemba, ayembi biso pigeon voyageur. Bozo mon esika faire zo ma musique na biso. Parce que faire a formé Rebochulo, a formé Reki Rebochulo, esika moko na Deborah wana. Mais lelo bazo sa la fierté, honneur ya musique congolaise. Alors tant que bozo négliger faire, bozo négliger musique na biso. Ba dirigeant F victime a fallu ba mo ba ndima faire. Ba sala label na bango F victime. Mais ba koko créer artiste te. Mais faire gola na faire gola production a créé mutu moko Rebochulo. Aza vedette ya musique féminine ya RDC. Mutu akoboya ya Rebochulo azati. Tandis que Rebochulo azaka figurante ya ba clip. Mais faire gola zoye ba tourner na clip na Goma na 2017 na 2018 ba misi clip wana. Alors bino bo se kaka faire se a construire la pire musicale ya makasi. Na Afrique lelo na monde beaucoup de gens bazana posa baba na koyemba na ba concert le quoi faire et faire gola vient nous montrer quelque chose de très ouf au c'est la musique congolaise te intégralité concert na ya ko arena à la kibiso ndenge na bana ko sala balance après balance à la kibiso ndenge ba bana kota moi quelques interviews ba africains au bayaki ya ba pays africains bayaki ko soutenir musique congolaise na pendenge ya matina podium ayembi na ndenge pe verime sidi. C'est comme ça concert ezalaka. Même ba invité na azalaki na bango. Nestlé azalaki, Chili azalaki, Celios Cram azalaki. Bazalaki moi quelques artistes au bayaki qu'on peut sa force na faire parce que faire ça n'importe qui te. Raivani pa yaki, ba yembaki na anglais, ba yembi pe na swahili. Alors, qu'on néglige faire ça, qu'on néglige musique na biso. Faites attention, ne faites pas ça chez vous. Fergoula, c'est une légende de la musique congolaise de la génération en génération.